Batata iba mama kiamote kioto Kiamote papa kumwambanza. Ai tukulele. Betompe peletezi. Onkombe tata mwana petata molimo santo. Tonali mate na biso na kat na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso. Wana nde bile na biso ebomo bapesi biso yango nde ekobatela biso moi mobimba. Ba programme nyonso mpe lingomba abongisi biso nyonso tolandi. Yango nde tokolanda mpe kosalela tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani na ntango nyonso azali kotinda biso tozala makasi na mabondeli. Mabondeli nde ekopesa biso solution na baproblème nyonso oyo tozali na yango. Toyembaka na nzembo nsambulu zisange boyi nsambulu mabondeli nde ekokaka makambo nyonso yango mpe tozala makasi na mabondeli. Misala tobosana te ndenge tata molimo santo aza kotinda biso. Misala ya Yerusalemu, misala ya lingomba tobosana te na construction mpe kolona mpe kookola. Makambo nyonso ndenge tata molimo santo aza kotinda biso nde yango nde tokolanda, yango mpe nde kolongisa biso. Na ntina na misala toyoki ndenge tata molimo santo asengisima na ntina na memorial barapport ndenge eza koya na bateknicien. Ah, vous aussi les publicités là. Ah. Sengi sikoyo oyo eza kosenga babrike donc bablok oyo komatisa ndako nyonso yango papa asengi nsima mpe ya mibale biso bato na Yerusalemi tomatisa mabanga ebele ezala broye kuna na concasseur presque mabanga wana eza wana eleki moke po nsima ekoya soki kayaso ezali te ekozala lisusu frein kuna na memorial. Mpe na mabanga wana ntango baza koteka poussière wana yango nde ekosunga basala bablok soit babrike oyo ekomatisa ndako. Nsima soki eye poussière wana ezali te, kayas ezali te, ekozala lisusu mpasi. Yango biso nyonso bavolontaire awa toye kofanda na Yerusalemi bakapita to bateknicien basali ete bakaboli biso nyonso groupe na mosala na bango oyo bakobeta babrike ezali mosusu, oyo tokomatisa mabanga ezali mosusu, oyo mpe tokobuka mabanga na se ya mai kuna ezali groupe mosusu, oyo mpe tozali kotonga kuna na memorial ezali mpe groupe mosusu. Donc bagroupe na groupe torespecte batâche na biso. Soki torespecte batâche na biso wana ekozala malamu. Oyo mpe toponami mpo te tokota bilanga bato oyo bazali kosarcle groupe mosusu wana donc mosala na bango kaka kosarcle. Oyo mpe ya kolona groupe mosusu wana kolona kaka. Oyo mpe bazali na récolte na manioko donc torespecte mutu na esika oyo batie yo. Neti periode oyo nzala ezalaka mingi mpona nini
bato nyonso bazowelela kolona okotala fufu ezomonana lisusu te okotala kwanga ezomonana lisusu te or ke manioko na biso ezali alors soki groupe oyo ezali détaché na kopikula manioko na zamba torespecte tokozala kwanga te tokozala mpe fufu te groupe oyo mpe ezali elongolaka poso ya manioko mpona kotia na mai donc bozala mutu na mutu tozala mutu na mutu esika oyo batie yo torespecte wana ndenge tozali kosalisa na ndenge wana crise ekozala mpenza malamu te pardon crise ekozala mpenza mingi te mais tozala biloko na biso nyonso mais par manque ya respect na mutu na tâche na ye yango nzo kokotisa biso na kati na crise oyo mpe bazali ete biso basurveillant na poste oyo batie yo orespecte poste na yo kenga batie ngai epai eza boye te mutu na mutu na esika oyo batie yo orespecte mosala oyo bapesi yo bon soki torespecte te wana désordre ekokota tozokomonana on dirait que toza kaka na mpasi nzoka nde tata molimo centre papa sinoki mbambiangani abongisi biso manso eza boye te donc soki tozokoyoka mpasi donc na biso moko kaka par manque ya respect ya tâche oyo bapesi yo biso mpe toza na tâche na biso oyo ezali fo toloba soki tolobi te wana tokozwa raison to papa abaki te eza boye te ndenge wana donc torespecte na manso wana ndenge papa aza kotinda biso tokomona eke réussite ekozala mpenza total soki totali malamu papa asengaki bavolontaire mpona kosala misala ya Yelusalem tozali na bavolontaire ya Grand Équateur tozali na bavolontaire ya Grand Bandundu ya Congo Central kuna na Kasai bavolontaire mpe bazali toyoki mbela tomati biso nyonso kasi na ntango toye bapesi biso mosala torespecte mosala ndenge batini lelo oyo papa apesi biso bato nkamba devoir tokinzungilila komatisa biloko ya kolia manioko kwanga fufu pondu nyonso kaka ya kolia ezanga te mosala nyonso wana ebandi lelo te banda batata mosala wana batika yango na bakamp bakabolaki ke mikolo nyonso oyo tata nzambe asala po kamp fulani boye emata na mbanza po ete eya kolesa bapaya donc eza basysteme nyonso wana eza ya sika te ezali nde ya kala soki torespecte manso wana réussite totale ekozala manso oyo toza komona lelo oyo toza kolelalela bamvula ekei boye papa oyo chapitre na tata molimo santo apesa biso libondeli to beko ya mikolo mitano chapitre nini otangisaka kuna na mikolo mitano nakumba tata mwana mpe tata molimo santo ana lotumu na yo chapitre totangaka chaque mercredi oyo ya beko ezali 1 roi chapitre 28 non chapitre 8 verset 28 kino 43 wongo mikolo mitano oya mikolo mitano papa kaka yango ngeka papa makambo nini soki omoni makambo nini otangaka papa kuna totangaka Salomo ntango atongaki temple abondelaki libondele moko ya makasi alobaki tata nzambe ndako oyo biso totongi ezali ndako na yo ntango nyonso tokozala na mikakatano
soki toye totali na ndako oyo okoyokela biso mawa soki mpe tosomoki mpona mabe na biso soki totali na ndako oyo okoyokela biso mawa soki mpe mbula ezali kobeta te totali na ndako oyo mpona mabe oyo tosali biloko nyonso eza kokauka okoyokela biso ndenge mawa na yo ezali papa presque makambo ebele eza ndenge wana On reprendre chapitre wana po ete opesa biso yango po ekotala biso makasi makasi. ngeta papa un roi mokanda liboso ya bakonzi chapitre 8 verset 28 jusqu'à 43 kuna nde papa makambo wana ezali Oyo na mokolo na lelo makambo yango ezali komona to yango te. yango papa Yango ngeta papa bamvula ekei. bamvula ekei Donc baperiode soki ekomi na ndenge nini wana. Yango boye ngeta papa linganisme tozali bana na mapamboli toyoka ndenge tata azali koteya biso toyokani ngeta papa abanza eketi nde tosali rappel banda lelo biso nyonso tokorespecte makambo nyonso wana donc tomipesa liboso na mabondeli na misala botongi mpe kolona mpe tobokola mpe esika tokokota na devoir na biso toza nango na kati na yelusalemi ya ntongo nyonso nsima ya libondeli tokozalaka na ntsinsani wana ya batata na bamama oyo mwana lomeya wana yango esungama biso na ntongo ya kosala oyo makambo to nango mposa bosombi mazut mpe bosombi mwa sukali na kozwa makasi po tokosalela misala tosilisi botongwa lelo okombwa tata mwana tata molingo sango amen. Asante kwa Baba. Mshauri wa Baba na Roho Mtakatifu, sisi zote tunatakia basi kufuata mashauri yake. Au nom du Père, qui Papa qui solo Kelelo, notre modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est notre modèle scientifique, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima en la personne de sa divinité. Papa Simon Kimangu Kangani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu Jésus-Esprit, chef spirituel et représentant légal de cette essence divine. L'église de Jésus-Christ est sur la terre par son responsable Papa Simon Kimbangu. Donc lui, notre modèle spirituel. C'est-à-dire, c'est lui qui guide nos esprits, c'est lui qui encadre nos esprits. Sans lui, on ne peut rien faire ici-bas sous le soleil. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 novembre l'an 2024. Nous venons de vous transmettre par le streaming récupéré dans le faisceau, le canal, la chaîne YouTube Ratel King Kamba officiel, où nous venons d'assister au culte matinal de ce lundi, donc 4 novembre. Pour ce qui est de l'Hexagone, en France, c'est la rentrée. Les enfants ont eu un break de 2 semaines, en fait, les écoliers, hein, ils ont eu un break de 2 semaines, et là, ils vont reprendre l'activité scolaire ou universitaire aujourd'hui. Ainsi, vous avez vu le programme tel que rappelé par Fumwamba Nza, le Christ redisposé de nouveau sur terre, Papa André Mbenza Kangani, mes chers amis, que dire sinon que vous remercier de votre... Je vois Papa Banaboul Tango, merci Papa d'être toujours présent, et ceux qui suivront peut-être bien plus tard. En tout cas, nous, le leitmotiv, c'est la console Nkamba. Sa divinité a demandé, hier on a eu le culte à Kinshasa, qui a été patronné par la conseil directe de sa divinité,
Maman Marie Mouilou, Diangenda, Lofinama Francine, Ngoudia Longo, qui est donc à Kinshasa, qui a patronné donc le culte ou baptismal. On a reçu les nouveaux chrétiens, aussi bien ceux qui étaient peut-être tombés dans l'acte non réglementé. Et donc, du coup, c'était hier à Kinshasa, il y a eu un baptême. Et le programme ici dans l'Hexagone, nous savons que ce programme baptismal va se dérouler au mois de décembre. Papas et mamans, merci à vous. Que dire? Vous avez suivi, je leur disais tantôt que Papa Nzonganzila nous a rappelé le programme de Beko de chaque vendredi. Papa Mfumolongo avait recommandé un texte biblique. C'est le livre de Roi. Si Papa Simon le permet, on va le mettre en bas pour la bonne disposition de ce texte. Et en tout cas, pour vous et nous, l'acte de la prière et Moussambu, Vosumu di Kwiza Nusambilanga, Ombeni, Moussambu Kesunilanga. La prière est l'acte fondamental pour nous, les chrétiens en sa divinité, qui croyons en sa divinité, Papa Simon Kimangou Kiangani. Merci à vous. Je vous laisse dans l'ambiance de Nkamba et nous allons faire autre chose parce que on va vaquer à nos occupations nécessaires et utiles pour le début de la semaine. Et à vous, une fois de plus, merci. Bonne journée et que Papa Simon Kimangou Kiangani soit toujours avec nous et que le coach nous a guidés pour bien faire son travail et surtout être les modèles en tant qu'ambassadeur ici en Occident où nous sommes de faire sa volonté. Merci à vous. C'était une communication de Weda Koubatela Diakongo. Diakongo Weda Koubatela, c'est-à-dire c'est mon patronyme, Diakongo. C'est moi qui m'a donné ici en France quand tu m'as visité en janvier 99 et Gaudi qui vient de Gaudi 3, mon prénom du parti occidental que j'ai reçu de par mes parents génétiques, qui veut dire Dieu de paix ou la paix de Dieu. Une fois de plus, à vous, bonne journée et que Papa Simon Kimangou continue toujours à nous disposer du quoi nécessaire afin d'être fidèle à cette recommandation et surtout le mettre nous construire un Kamba. Ceux qui ont les moyens, mes chers amis, n'oubliez pas, aujourd'hui il y a des systèmes monétaires qui existent pour les transferts d'argent en Kamba là-bas, n'hésitez pas. Papa Edith Tiloulou, bonjour, papa là où tu es, bien des bonnes choses, en tout cas, une très bonne début de la semaine, cette semaine nous avons commencé l'année, le mois plutôt qu'on appelle le mois de Kumpa, on est le deuxième jour aujourd'hui, une fois de plus à vous, bonne journée et que sa divinité, Papa Simon Kimangou Kiangani. Nous avons suivi hier le programme de Kamba où heureusement les Bamouta ont eu la présence d'esprit d'aller implorer le Saint-Esprit que franchement à travers son oracle, cet oracle qui nous a vraiment perturbés, mais Dieu est miséricordieux. Papa Edith Lo, Olanda qui m'a l'oba fumalongo lobi ça qui passe les abandis mito, le canal le fait au timazo non, mais t'as mangu kwankenda, ça vaut, qui est dans un zambandu gambandu, au tout songe les arts, nouveau, kunga wuna jideki, papa preso vraiment, qu'un élève preso, papa vraiment, excuse-nous, pardonne-nous, et que ta colère vraiment, tu puisses vraiment pas nous aller dans cette allure là parce que sinon c'est même pas la peine. Merci en tout cas papa, nous avons confiance en toi, sa divinité, Papa Simon Kiangani. Merci une fois de plus, à très bientôt et bonne journée. C'est comme on a.